Selon la plus la mokolalelo la mo bandi sélection et ça la melibino na serf Luzolo. Chef de l'État de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé à week-end eleki na Harare na Zimbabwe. Pene ya homologue na ye ya communauté ya développement ya Afrique australe na 44e sommet ya ba chef d'État pe ya gouvernement ya SADC. Pour la 44e sommet ya ba chef d'État ya SADC, ordre du jour ezalaki centré sur retour Yabaka ya variole de singe na continent africain avec 12 000 cas suspectés pe confirmé ya Mpox n'espace ya une semaine ya Pamba retour ya virus oyo ezali ko inquiéter communauté ya développement ya Afrique australe. Nous avons décidé de convoquer une réunion d'urgence des ministres de la Santé afin d'évaluer l'impact du Mpox et de faciliter une réponse coordonnée pour contrôler la propagation de la maladie. Hormis gestion ya épidémie ya Mpox, thématique ya 44e sommet ya SADC, ezalaki promotion ya innovation pour favoriser croissance économique et industrialisation ya ba pays membres. Nous sommes arrivés amicalement à la conclusion qu'en tant que membres de la SADC, nous sommes tous d'accord sur les problèmes et les défis auxquels notre région est confrontée. Autre sujet, il y a une discussion importante, et il y a la question, il y a sécurité, il y a région, puis résolution, il y a un conflit en cours dans l'Est, il y a République démocratique du Congo. Par ailleurs, nous rendons un hommage particulier au sacrifice des forces de la SADC dans sa mission au Mozambique et en Zambie, aujourd'hui terminée, et dans sa mission en République démocratique du Congo, en cours, dans le cadre de notre effort collectif en faveur d'une région stable et pacifique. Prochain sommet ya SADC et Salama na mois d'août 2025 na Madagascar. Yo. En tout cas, toyebi te toloba nini na kobanda na bambeba mbutu oyo bozali komona boye ezali nde ambiance oyo erenyaki na butu ya lobi eleki na Kintambo magasin tozali awa na commune ya Ngaliema lors ya opération coup de poing lancé lobi eleki na gouverneur ya ville province ya Kinshasa Excellence Daniel Bumba. Oui, c'est bon. Maman est policier. Na déclaré mbongo ngai ya pasi ikona nga bafingaliste toboka pona mbongo na ngai makota nga na kati ya maison ba détruire ngai Tikana yebisa bino ke ba policier basali sabotage na ndenge ya kosakana te bazwi biloko ya ba mama ya batu batekaka na Kintambo magasin babwaki yango na mabele baniati yango babuki bamisa ndenge kaka bozali komona boye biloko boye vraiment ata bino moko toza ba unité toza ba rwandais te biloko boye penda ba mama batu baluka na pasi ata bino moko vraiment ata bino moko na ebite vraiment na ebite
nayebi te vraiment pasi ya nini o Kongola sala na bamama bato baluka na pasi na basouffrance biloko ya boye pena oyo esalami na rond-point magasin Kitambo. esukaki kaka wana te, bapolisier bakendaki plus loin, bakotelaki batuti na bandako ti na baterase boyoka bino moko ndenge bavictime babeti lisolo. ngako eloko ezate mwana ngata akana minerval wana tela ba gifle ngana bambata batindiki ngai bapona kosuka wapi nasa kinduma na balabala na kosukela wapi na mwana nga na kutela ndako kanisa na mwana nga ngamo papa te mama te ngamo ko doki ngamo ko to ngande vina nga moko bona suna kifite na suna mesate na suna mulangi te fonyo seke papa na nga to kosuka ndetinga na osuka wapi nasa kinduma television likambo ye bilona tudente nga bilona nga toke zoki te bana ko na osuka wapi na mtasunga nga te ni papa ko mama kufa ngamo ko mwa liboso ngamo na mokini na kosuka wapi papa na nga bale bapanza tane ezaki libanda ba booking porti bakoti na kati bakoti na kati ya kufina nga ba mabele ya kotombo nyonso na kati na ba telefone akosuka ndenge nini misa mpona tombolela mbala la totala ndenge basalaki likolo nyonso yango eza rouge ya kokota kati kobetanga basapati loboyi te salongo mpesi tosalelaka mosala mpe ezala propre bayaka bamama bobongisa lobi tokoya boye baye ya briske problème te bakolo babokanga bakiti ya kobuka baporti kokota na kati ya priere estce letango boye papa ata yo moko neti bavere mama boye babe kotika ngai ya maboko pamba ya batelefone ya mbongo nyonso bazwi na kati ya kobuka porte kokota kofinanga mabele ya kobetanga babiloko tala likolo ndenge evimbi nazokende okute te nazoyeloko banda 4 nde bakotelinga ntina kati ya gishe mbongo ya journée nyonso bameli fond nyonso ya depo 3 millions bakangaki ndako bazongisinga maboko na la force te ya 4 soda po bakangangaki nasala boyo nabotola mbongo na makasi wana mbongo nyonso ekei basabote bamasanga baotombola kaze bakanzi aussi prêt à la police congolaise la République démocratique du Congo est censée sécuriser le peuple na biloko na ye, mais c'est la même police et comme il y a insécurité vis-à-vis de la population. Boye na opération où ils allaient définie par le gouverneur de la ville province à Kinshasa. Et puis mutu oyo ayena ba policier oyo azali le plus gradé à monanité ayebanité tout le monde a déploiement ba militaire ya ba policier ba koti na chambre la moko ko piller ko boto la biloko ko ba télévision plasma ba mbongo ba kambise ba téléphone ekei. Ça c'est quelle opération? Et ça là opération, il y a nettoyage, il y a assainissement, tout y a nini et ça définité. Et puis la police wana et y a qui ko sala vraiment ni ba y a qui ne ko yiba ba qui ne ko botola ko sala ba des actions pendant que bango nde baza censé ya ko battre la biso na biloko na biso ba soda ba yeba bi gouverneur atindi biso ba koteli biso tina kati ya ba maison na kati na ba terrasse bazo botola ba mbongo voire même ba client ko botola ba mbongo bakanginga ba TV nanga bakanginga ba radio nanga ba téléphone nanga bazwi balingi kutu bakatanga même ba bijou nanga oyo bazwi sac nanga mobimba ba mbongo bakenda ngo toko suka wapi papa soko télévision likambo te ba misusu ba pauvre femme bazo luka mbongo bazana ba mibali te tozo côté ka poto seulement quelque chose na biso bolinga boboa ka biso bozolinga botia biso wapi esika na peto lukela mbongo po lukela biso pe quand même place obo kokende kotia biso ko to kokende wapi papa biloko o bazwi wana o basoda ba oloba ke gouverneur mutatindi biso baye kozwa biso biloko nyonso ba TV bazwi ba radio bazwi ba mbongo bazwi ba téléphone na bato bazwi ba kilia na ba fi papa to kosuka bi télévision likambo oyo
Papa gouverneur ya ville province ya Kinshasa, Papa Daniel Bumba, toboite opération coup de poing ezali na objectif ya kopesa lisusu Kinshasa image nango ya kitoko, kasi ndenge bazali kosalela yango nde ezali mabe makasi, sabotage ya boye. En tout cas, tolingi te boluka ndenge mususu esengeli esalama. Dossier à suivre. Kisabana, Constant Mutamba, landa makambo na zoloba. Ministre ya Justice. Nalingi triomphalisme te. Boza kolanda ngai? Biso nyonso tozaba na fachi beton. Bobetela mokonza mboka. Peut-être situation yo parti est traversée. Ezana bato baza ko sepela nango. Mais ceux qui ezana muto ezana moté mais ezako sala passe. Ezali ngai. Moté mais zo sala nga passe te que puisque naoki bato bazoloba il faut alongwa, il faut sala bon non. Na yebisa kabino tout le temps que naza premier secrétaire général et puis na kozala dernier secrétaire général Ozako kangai avant na comme secrétaire général batumsu baleka ki liboso. Mais ce qui me préoccupe c'est quoi? Oizo salanga monter ma passe. Lelo population na biso oyo atiaki espoir na makasi que ceux qui dépensent communes à pouvoir passe na biso ekosila. Lelo il dépensent communes à pouvoir comportement na biso eza ko s'intéresser lisusu te na oetali population. To komi ko s'intéresser na ba avantage personnel na biso, intérêt personnel na biso. Avec la politique d'autres toi de là que j'y m'y mets. Population baza kota la biso. Bato to sala ki confiance bangoyo. Et comme ndenge bato balobaka non assistance de personnes en danger. Na moni ba débat o même ekoki ko sala maté. Na oki ba mususu balobi ya lingaka kolata kaka chapeau o ezana elongi ya président Félix alata munyerete. Est-ce que loko wana nde population azako se? Population ba pesi biso confiance pour to résoudre pas na bango. Mais oyo to komi ko sala eza honorer combat ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Puisque makambo yo naza ko yebisa bino ba adversaire politique na biso bozo bango bazo bate ba partenaire politique na biso bo naza ko yebisa bino lelo na yebisaki bino place oyo il y aura un moment où tu peux traverser la zone de turbulence. Alobaki yango place oyo lelo tozo traverser la zone de turbulence te lelo réseaux sociaux o bamindele basalaki pour le développement à mokili. Les réseaux sociaux est comme une tribune choisie par les gens de l'IDPS rien que pour la kofingana. Ceux qui battent la finganité baza l'est. Les ababilo kwa soni totika yango. Na ebisaki ba mususu lelo botika likambo moke réseaux sociaux. Vous en compétition nanani. Est-ce que boyebi makambo toza kosala wana batu mususu bazolo oponi mokonza mboka zolo bate mais yo za kosala mabe po mokonza mboka yako yebisa yo mais vous êtes des grandes personnes. Na cité et Union africaine, président de la République, chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé audience moko lobby eleki na délégation britannique, conduite na Ray Collins, ministre d'État, ministre pour l'Afrique, ya Royaume-Uni, et émissaire britannique, azalaki porteur ya message, ya nouveau gouvernement ya Royaume-Uni, o yozali dirigé na premier ministre Keir Starmer, ya parti travailliste. Autre point important, abordé au cours ya l'échange oyo ezalaki na oyo etali processus de paix ya Luanda. Reconnaître le progrès avec le cessez-feu
entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il était en Angola directement avant cette visite et il a parlé avec le président Lorenzo. Et nous sommes du côté du Royaume-Uni vraiment engagés à soutenir les processus de paix entre les deux pays, avec l'objectif à long terme vraiment de soutenir cette paix. On sait que ce n'est pas facile, mais nous sommes engagés vraiment à soutenir et à maintenir l'intégrité des frontières de la RDC. Selon le ministre d'État congolais chargé des affaires étrangères, chef de l'État pe haute naye, évoqua qui notamment accord signé na domaine ebele locaux la sécurisation ya aéroport pe quelques investissements dans quelques domaines stratégiques. Beaucoup de secteurs ont été évoqués dans les échanges entre son Excellence Monsieur le Président de la République et son visiteur venu du Royaume-Uni, le ministre des Affaires étrangères pour l'Afrique. Ils ont parlé d'investissements déjà en cours et d'accords signés dans le domaine de la sécurisation des aéroports, mais aussi d'investissements dans les domaines stratégiques comme les ressources naturelles, avec un accent particulier sur la transformation des produits premiers avant leur exportation. Les deux étaient très intéressés et d'accord surtout sur l'importance du capital humain de la République démocratique du Congo, notre plus grande richesse, et sur le besoin d'investir de manière continue dans la capacitation de ce capital humain afin que la prospérité, le développement durable puissent voir le jour en République démocratique du Congo. Et Sengeli Boyeba qui rencontre Oyo et s'inscrire l'Issoussou na cadre ya renforcement ya coopération bilatérale entre Kinshasa et Londres. Boyende Izalaka. Yanke yo! Madame, esalaki pasi penza na mitema après ba vidéo oyo ekomaki viral na ba réseaux sociaux. Ba vidéo oyo ezalaki kotalisa moko ya bavoka ya République démocratique du Congo oyo azalaki objet ya torture na ndenge ya kosakana te, azwaki mosekwa réglementaire na ba élément ya général Jean-Claude Kifwa oyo atalaki te atala. Mon général Kifwa. Na ye ya lakula pe aluka tupe motoka kabwende aka kuchambula autorité marezo. Tellement que esalaki pasi makasi na tongo ya lelo délégation ya bavoka bakendaki kokutana na ministre d'État, ministre ya justice excellence Constant Mutamba esika wapi batalisaki ye pasi na bango pe basignalaki ye ke badeposaki déjà plainte moko bolanda communication na bango. L'immédiation, et même il a eu la sauve pour échapper à la balle parce qu'il faut mettre intervenu de la part du général Jean-Claude Kifwa. Ça a frustré tous les avocats de la République. Et nous avons dit que vous êtes pour l'instant l'homme qui soutenait l'avocat, qui est un homme qui défend des causes de faibles, et que vous êtes là pour défendre des causes de faibles, et avocat édifié dans son amour-propre. Il s'agit des avocats du barreau de Lomami, il s'agit des avocats du barreau de Okatanga, bref, tous les avocats sont déterminés à ce que, avec votre appui, qu'on puisse ramener le général Jean-Claude et qu'il soit jugé en urgence ici à Kinshasa. Nous avons déposé le mémo auprès du l'éditeur général et la plainte, la dénonciation, et nous venons également déposer auprès de vous, qui est pour l'instant le bastion même de la justice, en un mot l'état de droit, ça s'appelle vous, pour ne pas dire ça passe par vous. Voilà pourquoi ce noyau d'avocats, pour ne pas venir envahir tout le programme ici, est venu bousculer pour dire que son Excellence accepte de nous recevoir même debout pour faire entendre notre voix. Il y a péril en la demeure, votre intervention
et même l'injonction est nécessaire pour voir ce monsieur qui se voit au-dessus de la loi pour torturer. Peut-être vous n'avez pas d'image, mais si vous le voyez, c'est en dehors de normal. En tout cas, boye ezali malamute ezali lisusu normalité. République démocratique du Congo ya Fachi Beton eza na besoin ya babiloko ya boye lisusu te. Trop c'est trop. Acha toshe la mapika. Mama naye. Na tournaye ministre d'État, ministre ya justice Papa Solution atalisaki ke akolandela likambu oyo de près de fin que justice et salama. Dossier à suivre. La plainte est un petit mémo là qu'on va déposer. Ça, ce sont les avocats. Ndenge kaka bomoni ye boye azali kolela o vieux Thomas nasengi yo pardon naza innocent boyo kelaye mawate po azali mutu mabe azali véritable kuluna babengaka ye Versas ye azali yaya ya bebe nchor oyo bakangaka tolakisaki bino na mikolo leki awa tozali na commune ya Monga Fula na Susiati ya Pumbu na Delvaux. Bozali komitu na sikoyo asali nini kasi yoka lisolo. Ye akangaki mwana mobali oyo bozali komona na nzela mwana mobali ya bato atekaka na ye basamusa tangu bakutani akomi koyebisa ye futa droit ya mabele po ye azali kolo mabele. Ndeko mobali asali neti ya resiste mawa bakati embeli na luboko victime a communiqué boye. Biso toyaki koteka samusa ba 23h tokiti bakale biso balingi topesa ba mbongo bazwi mbeli bakati ngai bazwi biloko na biso na mbongo nyonso bakena ngo 45,000 ngasi kona biso jambo wana ngai ebinanga te obolongo na biso na biso bie to na mbongo te to fie bino ba komo fie ndeko na ngai bakati ngasi ko loboko bazwi na mbongo na babiloko na biso nyonso babuki yango na ngambu ya la police pe communication esalamaki boye tuka bano yo balembisi biso zo sala musala tongo poko ba mama balembi bazana ekiri moko boza na se na quartier Bambila ye komo na e Versas leki na e komo na e bébé mineur to chaki bango maboko bébé cho alors tant to tche bango maboko baza koto ebi bazali wana mais lelo to kesusu na filet to écoute plainte ya monsieur o bakatie babotole mbongo soit disant ba pesa bango droit ya ba maître or que bango bazande bakuluna tozo comprendre te droit yango bazo senga nini nde biso beto lala gite tozaki na ops après biso mitindo bito comme sur le terrain na ba policier na biso lokwa to réveiller to kekanga bango tina se na Bambila kuna bon yaya yo olobi nini ozolela nini Beto-moi belazinga pardon ah olobi Beto-moi belazinga pardon ya Thomas ndenga azali kolela boye ezali nango kaka prise luvunu na ndenga kosakana te po soki batiki ye akozongela na ye kuluna. Dossier à suivre. Akende kaka. Beto-moi belazinga pardon. Ah oui, chef de l'État de la République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton ayambaki lobi eleki na cité ya Union Africaine délégation ya équipe de gestion ya Varon DRC Pepsi filiale ya Varon Beverage rencontre oyo ezalaki na objectif ya ko remettre officiellement na mokonzi ya mboka Fachi Beton invitation pour na inauguration ya usine de production ya la célèbre boisson Pepsi awa na Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, plus précisément na commune ya Maluku esika wapi usine ekozala implanté. Na kobima ye, monsieur Albert Mbala, directeur des ressources humaines ya Varon DRC, a saluaki fort ya chef de l'État son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na attirer investisseurs. Nous sommes très honorés d'avoir été reçus par le chef de l'État et quelque part nous lui disons merci parce que c'est grâce à lui, grâce à ses efforts pour attirer les investisseurs
que ce projet a vu le jour. Et nous avons eu beaucoup d'accompagnement de la part de son gouvernement et pour cela nous dirons toujours merci au chef de l'État. Nous sommes le plus grand embouteilleur de thé Pepsi en dehors des États-Unis. Donc le produit que vous consommez ici, Pepsi, c'est le même que vous pourrez consommer à New York, à Bruxelles ou à Paris. Et ce produit est coproduit sous le contrôle des responsables de PepsiCo New York. Et si nous dévions, nous enlevons un ingrédient, quelque chose qui n'est pas bon, nous perdons la licence. Na oyetali respect ya ba norme environnementale, ba responsable ya Pepsi batalisaki ke nyonso ezali correct pe esalami na ndenge elongo bani. En fait, nous avons mis en place un programme de recyclage et nous travaillons avec la commune de Maluku, nous travaillons avec les autorités et tous les services de la ville pour que tout ce qui est produit à l'usine, tout ce qui doit être recyclé est repris et surtout les bouteilles en plastique. Et je voudrais vous informer que dans l'avenir, nous allons mettre en place, quand nous allons entrer dans la deuxième phase de ce programme, nous aurons notre propre usine qui pourra recycler le plastique, le traiter et le fabriquer et le remettre dans la consommation. Comme ça, le cycle est complet. Donc que les Congolais ne s'inquiètent pas, nous n'allons pas polluer l'environnement. Et sengeli boyebake en plus ya usine ya Kinshasa, usine de production msusu ekozala installé na Lubumbashi na province ya Haut-Katanga. Kasi sengeli boyeba lisusu ke investissement oyo ya plusieurs millions de dollars américains et créé plus de 500 emplois directs, marquant avancée moko significative pour na économie locale pe secteur industriel na République démocratique du Congo. Tala! Noko! Yo muto chaka tembe na fachi beton, tala bilembo ya fachi beton yango yo. Yo kaka tembe. Noko ndima fachi beton. Awa Pepsi eye na République démocratique du Congo, yeba ete Congolais, akomela yango nalipa mwamba avec impact pe idéologie. Heke yo! Je témoigne ma gratitude à l'endroit de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ah oui, moi na Congo yokelanga nanu eloko oyo. Toujours na cadre ya ba descente d'itinérance na ye, lisu ya mokonzi ya mboka, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'argentier de la République le Pakebo, ministre ya finance ya République démocratique du Congo, Excellence Doudou Fwambali Koundé, bakiselaka ye e kabola bitumba le bâton de Moïse, akitaki na direction générale des impôts, DGI en sigle. Tangu azwaki maloba papa solution, annonçaki réinstitution prochaine, ya ba prime pe ba avantage misusu pona ba gens. Notre budget aujourd'hui, nous pouvons nous satisfaire de ce que nous réalisons comme résultat. Et cela par rapport aux exercices budgétaires passés. Mais lorsque vous regardez les défis de notre pays, vous regardez le niveau de la pression fiscale que nous avons dans ce pays, ensemble nous allons comprendre qu'il y a encore davantage de réformes et des objectifs à atteindre pour une mobilisation maximum du potentiel des recettes ou des ressources que nous avons dans notre pays. Ministre des Finances, Excellence Doudou Fwambali Koundé, a exhorté ba personnel na gestion moko axé sur ba résultat, pe a souligné qui importance ya ba réforme pour na quoi accroître ba recette fiscale. Mais cela ne peut pas se faire dans un seul jour, c'est un chemin. Le parcours qui a été déjà réalisé est exceptionnel. Je reste optimiste sur les différentes réformes qui sont annoncées et que je crois qu'en mettant ces réformes en œuvre, nous allons élargir l'assiette fiscale de notre pays, mais également mobiliser autant de ressources. L'argentier de la République a insisté également sur formation continue à Bajan basée sur des critères objectifs et sans discrimination. Le capital humain est un investissement dans le futur. Mettez en place un programme de formation sur base de critères objectifs, sans tribalisme, sans népotisme, sans des choix basés sur la subjectivité,
celui-là me salue, l'autre ne me salue pas, l'autre me dit bonjour, non, l'autre me dit camp de tel, non. Il n'y a pas de camp lorsqu'on sert à la République. Na même occasion, Sengel Boyebaka Excellence Doudou Fwambali Koundé a rappelé que l'administration et se repose sur respect à la loi et règlement tout en mettant accent sur la réforme et la facture normalisée pour lutter contre la fraude fiscale. Et je suis heureux que sur la batterie de réformes qui sont annoncées, nous avons la réforme sur la TVA, notamment en ce qui concerne la facture normalisée, qui est une réforme majeure. J'ai constaté à mon arrivée que cette réforme était centralisée à mon cabinet. Je suis moi-même un ancien fonctionnaire. Et j'ai dit que je ne veux plus ce mode de fonctionnement. Les ministres sont appelés à partir quand l'autorité suprême doit décider. Les administrations vont délibérer. Les réformes doivent être menées dans des administrations. Et les cabinets ne peuvent que suivre la mise en œuvre. Tala! Et Sengeli Boyebaka initiative Oyo et Yambamaki Kitoko avec un pacte paix idéologie na bajon renforçant motivation paix engagement ya ministère pour la gestion moko efficace axé sur bas résultats ndenge elingi fumu ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton noko noko ndima misala ya excellence Doudou Fwamba Lisu ya Fachi Beton l'argentier de la République. Hey Keyo! Oui! Maison communale à Kalam. Et puis c'est pas la première fois, c'est la 1e fois Marambago Ezo Salim. Question au biso peuple, autofan à la commune à Kalam, Toga Romituna, égalé à Oyeba. Est-ce que Batou O Baya Rosala Makambo, qui sont derrière eux? Pour la Nine Tozolo Babongo, parce qu'à chaque fois Basala ba bêtise Oyo, et dans la poursuite judiciaire, Moroté Oyo Landela Rabango Natima. Et dans la Baye Basali, après Baké, et Tikali et Leki n'a passé ça. Plus pire encore, population à Kalamo, Balobi va retirer la maison communale à Bamouete Kamabouité, Bayota la bourgmestre Azali, pour représenter le président de la République au niveau communal. Bayotunaye, Tata Moutambia, commune Nabiso, Maramini Nezo, les Kanana, commune Nabiso, il y aura réponse. Azon, c'est la Banga Lobi, Boumangana Koutubateka, Karandamo, commune Sobateki, et Salami. Au niveau, c'est pourquoi moi je l'ai toujours dit, le rôle à Moka Oyo et l'équipe Nene, il y a un moyen de gérer un malade. Si beaucoup de pays, beaucoup de provinces mobiles, mais ça gérer dans 2 communes, mais le rôle à Tozo s'est retrouvé dans la province Moro, où ils allaient dans 24 communes, il y a un désordre des alliés, on fait du n'importe quoi, ils autorisé, c'est ça les malolègues et clair pour cette fois-ci. Trop c'est trop. Il fallait l'État congolais à la hauteur à Marambo et la justice. Plus pire, la police. Non, c'est un officier. Mais comme ma délégation mobile. Bataillon mobile à la police. Mais il doit y avoir quelqu'un qui est derrière ça, le plus fort. Parce que pour Moutou a déplacé Moutou à la police, n'a pas de gens. Pour à côté, les mabatos ont mis la commune. Ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un qui est derrière tout ça. Alors, Bisso le rôle à Bajan et à droite de l'homme. Tozali Kolande la Marambo, c'est notre droit. Il y a Rolande la paix pour récupérer les alliés à peuple congolais. Yango, la Moukou c'est l'autre, pour la Roloba. Merci beaucoup. Merci nous tellement de la Kolanda sur la plus ya mokola lelo yango komi nasuka bosepela na ba image repesa merci na Israël Mbuyi 4 fois champion play no bala simo ko zalaki na sima caméra bondi vukulu le TikTok men no zalaki na régie finale ba mataba kitaba ba kolmabele fils Maniboy ka machine na préférable ekeyo